nga eloko epesa nga kanda nalingi te kokanga ma Denilesi kombo ya Alendele ezala na kati nga ya bato te Alendele nde abengaki nga na sa émission kana émission Alendele nde kasi Alendele te nga ya bato te invité nga nazaki pe surpris kotala biloko wana nga nayebaki na ngai te nalingi Denilesi ndenge azala ba problème na ye na ba pasteur ebele bele bato bayeba na mituna bango ke Denilesi aosamba na baninga ne ba pasteur oyo auti kopanza siko bino bokamusanga otuna soki pasteur Mike pe aza sima makambo est-ce que pasteur Mike aza koba bino bokanisa bato bafanda kimia wana ba ke ozo attaquer azo répondre te bokanisa baba yuma pasteur Mike aza mama na yanke koleka Denilesi musika frère Mike alembi na ye parce que lelo mutu nyonso tu akofingana akofunda ne Denilesi aloba no eza makambo tofingana ye kaka na ndenge ya bamedia mabanje kutu ya ba YouTube eza na condamnation ebele te mais frère Mike ero ya lobi mutoyo tala acte ya salanga azwa mama ba nanga aya abengisa na Congo apesa idolo obike biloba loba pe afie na biso pasteur Denilesi malgré na côté là moi biloba loba na wana ikréer ba problème na ba konzebele azwa pe exemple yo ebi ba place nga mema Peniel na mema e pa ba gouverneur a minene ba président minene ya ba Afrique obi ekréer pe pasteur Denilesi mo ba conflit ebele ngapona nga eza pe na événement tamukete kosanga na wenge na mona ngo eza événement te na sens que bazala déjà ensemble tout le monde a place ba betaka pe ba stade Koffi Olomide jour a décider pe événement pour na quartier latin et vous allez jour auto noter na histoire que stade na biso efandaka nango bien mais Koffi Olomide azobuka ngo jour tel Koffi aboya dembela jamais na événement wenge Koffi soka ngia ça l'événement ya quartier latin ezala mobange na événement parce que ana bana moko très puissant te ba fallait pour pas donc ezala kutu kino da kobenga ngo stade te lobande événement zo salema stade de martyrs ezobukana bazala déjà ensemble tout le monde a place ba betaka ba excité bazalaka wenge ensemble tout le monde a place ba tondi saka ba esplanade ba palais du peuple te ba ko sala ba événement danger et chaque mutake na point na ye chaque mutawala sa étoile na elu pemba na ye zo bule na point na ye akio sala makambo na danger bato bazala déjà ensemble balakisa savoir faire na bango déjà toyebi yango siko na aloba événement eza bato nanu basala eloko moko bango nyonso te ke faire héritier Fally nanu ba enregistrer disque place moko te ndepe ba yo sala nanu ba beta concert te ke bango misatu likolo podium nanu ba beta sala moko za pe événement selon yo eza événement selon nga na moni eza événement te eza continuité ya wenge ndenge ezalaka arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes dans le monde entier avec grand plaisir. Aussi dans un sabi de vous servir, nous allons recevoir pour vous, tout fraîchement de l'Europe, Ken Piana Pitopale. Makizembe Ken Piana Makizembe Pitopale Torobeta Masolo par rapport à l'actualité. Boibi Kaya Zaranae Motu Yambutu Muta Pitopale. On va parler de l'actualité sofrienne. Nous savons que Wenge 4x4, Wenge musique à 4x4 et Sangani, réconciliation na bango tomoni angoma o epesi, plaisir et sali na mamelomane onyo sobalinga musique ya Wenge. Tomoni ba fondé Didier Masela, tomoni Jibem Piamna, tomoni Wiranson, tomoni Ale Makaba, tomoni Manda Chante, Kumu Manda Chante, tomoni Emel alias de Mingongo. Donc plaisir wana. On va parler de l'actualité, pourquoi pas se demander l'absence de Ferrego là, c'est dit à quoi? Parce que bango moko ba confirmer que Ferré aza mona suka aussi l'actualité de Koffi Olomide qui séjourne l'ambassadeur, l'excellence Koffi Olomide qui séjourne à Paris. On va parler de l'actualité à laquelle tomoni bandeko o bazala kiwana bakimi par rapport il y a délégation, il y a grand mopa au toebité plaisir nini o bazaki nango ya rokima pour balobara poto eza paradité. Quoi qu'il y ait un petit poto to meka un peu contourné par rapport il y a maman dans alors restez branchés du début à la fin pour nous comprendre à la base ce que nous allons parler aujourd'hui. Je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ces net moments, aussi à tous ceux qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Merci à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote, la pession en beauté belé, et pour à maman Emiline Zemba, il y a tous peuplés en béton, maman Likelemba, la pession en beauté belé, Dani Chandou, le chinois congolais, Norfelina NN noir de style, Marcelo Juif noir, il y a maman Nabiso Arla, la mère de Jimon, na Katia Irlanoana, sans oublier Jean-Yves Bikou qui les boise de Bruxelles et maman Nabiso Sylvie Bakaji, couple Kitoko, couple Vanda, na Katia Belgique, na Pessimino, Bambo Tebele. Je suis avec Ken Piana. Richard Tessa, Fungo Labiso, To Yamba, Ken Piana, déjà qui est à ma gauche, avec un grand plaisir. Na Kopé, c'est déjà bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Shadrach, bonjour na bandeko nyonso baolanda biso. Na banda mbote pa prophète Emmanuel Dodi. Parce que sunganga na mabondeli aza prophète ya munene lelo na mboka na biso. Le seul prophète oyo totikala kozwa na mabete totikala kozwa na babezite, le seul prophète oyo a partagera na bandimi. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. S'il faut d'abord commencer avec les questions. Tomoni, Oti, Bruxelles, après Marambo et Komela Kyo, au Kendaki, Neyaki ba refoulé Ken Piana refoulé, Ken Piana bazongi sié, Bokenda na lité à Kanda ski paré, ne toki mo ba cloche, Bokenda na yo c'est décidé aux zonga parce que aux qui père de famille, au boy ko boka ngunda. Quelques mois après, comme un mois après, aux zongi sous potongo, après tous ans sous na Kinshasa. Par rapport à maman na surtout déjà à la base au le bani. Bon, à la base, c'est ça l'histoire. Il y a fait un mouton. Vu mouton sur le confiné, au passé, on a marambo belé. Mon ina vu pe, il faut qu'on l'inga pe ba problème moro boy. Oyo, il y a ma casse et la caro parce que na vu ko, ko ça te ba problème moro boy facilité. Faut ça peine ba problème ozo la yo pena, ba problème moro très dire. Ozo comprendre. Il faut qu'on la mémoire à mouton. Très bien. Il faut qu'on la connaissance ya mouton. Donc ça. Ba problème sous yozo monango danger
emsunga po nanga déjà nazomona ngo so danger te po si na passé na beta pe wana parce que lelo Shadrack yonanu aux occasions ya côté Europe te malgré voyager ba pays ya makasi parce que Dubai eza pays moko munene mais Europe wana eza pe na bandenge nango oyo ba memelaka bato ba po bakota donc eza makambo se lekaki nazongaki lisusu nzamba salaki grâce nazongi nakotaki natamboli makelele pe ya bato batiaki air bazongsenga bato basepelaki ndenge bazongsenga basalelaki yango mo ba commentaire namona pe na bato yango nyonso bazwaki so occasion asala nga émission te esala yenga bien ke batiako yango balimwe esala yenga toujours bien oyebi pe batiako yango batilaki na yebi batiako wana très bien basala na bakendaka déjà to no bakenda te non ezaka bato na babenga batiako eza bato bakenda bakota pe Europe yango na fraude donc bakota yango na mikanda bato ba ressemblance donc ngala ke na kende poto na visa nanga elongi nanga kombo nanga makambo to ezanga bato neti o bakendaki banzela ba Sénégal banzela ba Turquie banzela ya ba Ukraine batabongo na temps répondre bango te ozo comprendre ozikaka luke longi mo bo ekokana na yo ekotisi yo poto ozo luko swanisa muto azokota poto na voie normale c'est d'être ça la débattre. Mais bino pe potongo bino bo kende bozonga to mona ba Frank Stemai ba Kei bazongi ba Bibi Kapinga ba Kei bazongi mais o ekomeli Koffi Olomide amemi Prince Bakali na Killer Kiles voyage na bango aussitôt bakomi bazuka mbongo aussitôt bakimi mbala moko na ebité yo zaka na poto est-ce que mutsu aki poto il faut ki makaka to ezaki les bons moments te pona Koffi Olomide ya komima Prince Bakali na Killer. Chaque moto a la place par avantage na ya vie ezali. Vous comprenez donc chaque moto a mettre pe ya vie na ye. Je pense koki mabaya ya na ko condamner bango à 100% te na ko condamner bango à 10%, 90% na pesa bango raison parce que premièrement na nous biso to vivre na continent moko boy auto na facilité à makambo ebele te. Je pense tito sala no micro boy eloko sangisi biso awa biloko nyonso o esangisi biso awa c'est mundele donc soto lobito longola mundele place tozanga nayo il faut totikala na mitakala très bien bato baseki biso babengi biso ba PD donc ndeka to aboy soki to longoli mtobi nyonso mundele elongwa awa totikali pena mutakala parce que na sous-vêtement ezara ya mundele donc je pense soko komi na mboka siko ya bango moko mindele moi ba facilité à biloko to monaka grave que micro pour son bango peut-être batemso pas son bata micro pamba boy face à les konzo mutumso pas son bata moi t-shirt boy face à les konzo mutumso pas son bata moi montre oh eza moi différent na moi difficulté parce que OK place ba sala kango place oza na facilité ya nyonso tout donc mutumso ko décider lobi na kozonga mutumso ko décider bi non na ozonga te na ofanda nanga awa po nyonso na lukaka et fandi nango awa na ozonga na facilité donc quelque part na opesa bango faute quelque part pe na opesa bango raison donc c'est ça donc wana eza makambo tali bango talinga penate Prince Bakali aza na charge na ye aza na bana na ye aza na mwasi na ye era ndimi kokima peut-être eza coaching bas emsa solaki yena li. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata putu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zongala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga. Kolia matesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile.
depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asali ngai minene abikisi ngai na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au Vieux-Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mokolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyon sort, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na valiti lelo na yo kana nga ite na lito na nga bushi. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yo kizombe ya ngai. Oh madame pusi mu téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Botanae oyo nga nakoki jamais kobalusaka na prince bakali fozonga par fox emso yemoko ayebi ba condition de vie emso amena na kin yemoko pa yebi relation na bazaka nango na Kofi ezalaka ndenge nini oyo permettre ya kima parce que tout monde a batut mutu boazo kanga mana musicien boy est-ce que ba close ba betaka na CC toyebi yango te parce que ça ba musicien mususu pe basalaka ba makambo ya ba dégâts oyo ba dégâts que non lisolo pena soko yoki yango okole lokoyo ka somo emso masolo mususu pe eza batu babomba yango kana mitema net itile donc je pense nga na opesa bango fautité na opesa bango pe raison te oui pe moi ba masolo o herbe sous prince Bakali ya confidentialité le kayena Kofi non na ebi eloko mote na koyebe eloko mote nga na ebi ka prince Bakali pire petit ya Kofi prince Bakali défenseur ya mafinga ya Kofi. Donc c'est tout. Aye, na idéologie ya kofinga fali, tongo midi pourquoi idéologie na biso tozomo ne fouti, mais to ebite pourquoi e fouti rapide bongo. Eza na batu oyo pe. Non, na lobi boy to moni e fouti. Siko il faut ko mituna. Ni e fouti mafinga wana e fouti. Siko eloko ya ko mituna, pourquoi e fouti rapidement boy? Parce que fali wapi. Presque na ba émission nyo so salaka. Ba jeton na ba jeton yana lobi boy yo ozoluka na sisa te pourquoi efoutie mbangu mbala moko pourquoi ba ope ba sala même rôle ya prince Bakali efuta bango mbangu mbala moko te yango to ba en dehors ya mafinga to ebi relation na bango msusu te donc côté wana na sokola mo mabo et bon killer kas bon côté la paix démarche ya killer démarche pe beba donc na habité pourquoi killer yepe na tamuke boye killer makambune futi mbang donc chaque mutaza na secret na chaque mutaza itilaire ya makambune yazo ça donc ba ya ba PD te ba ko koma ba PD na ndeni est-ce que ba koma ba PD pona nyangwa kata ba PD donc ba ya ba ebi makambuna bango o basola kan coulisses na ba vie na bango na ba membre na bango donc wana nga na ebi yango est-ce que selon Ken Piana Kofi Olomide a sala ki choix malamu ya komema prince Bakali na killer parce que na corporation ba journaliste ya des grands OR mususu ko pe espoir c'est lo batu mususu OK ba Bakali ba mérita quitter kokende tel que Kisinzora batikiye na place Kisinzora bundi ya Nyora Mitro Nyokami makasi pour la quartier latin laquelle futa ba mbongo na e pour na kosa promotion quartier latin asala ba effort rebelle pour na quartier latin à part Kisinzora il y a des grands journalistes selon certaines personnes au bakoko mais ma bango na place ya killer na Bakali. Bon, merci. Kofi asala ki choix ya bien ya omema bango erazo ke na bango. Choix ya ki okoma mabe era bakimi. Parce que era bakimi choix ya Kofi et okoma mabe ba calcul ya Kofi et bouleversé na sens que Kofi a kozonga pe boye ba tourner na gouvernement
bato topesaki yo bato otiaki na liste tala makambo basali mbala nsima ko tokopusaka ta likolo na yo te mpo tokotikala ta kotraite no so dossier boye te donc mabe nango ekomi soit kofi ekomi mabe ere baya bakimi donc c'est ça. Mais nde pe bato baoloba mpona ka ya Kisinzora okoloba nini nde oyebeli Kisinzora mpo aza mpe motu no akala ya lelo te nde oyebeli Kisinzora bunda mpona quartier latin vie pas prometteur poto trop certes héritier watana bamemaki ye me yango na aloba même rôle oyo bakali bajouer bakisinzora basala yango ba 30 ans pourquoi ya bango eke rapide wana il faut que bato se poser ba question place wana eza place oyo bato faut ba répondre biso na ba commentaire pourquoi bato babundi baedi wana babundi merveille rambo abunda depuis kala. Est-ce que merveille rambo bakotisi wana kaka posho ezate peut-être ko faire finga make o memi ba bakali merveille rambo akete emso merveille rambo ake emso ko kende moko emso eza choix profiter ba chepo na soni to yebite de question ezali pourquoi ba jouer même rôle ba saela yango ba 30 ba kenda raté mais batu ya 2 semaines ba kembango yango na lobby point d'interrogation faisala ka moi mingi ezate po wata me ben Kisinzora papa tika no makambo ya musique eza ba réalité belé musique pesa makambo belé pe ba ko sengo peut-être ko bangi sope soki obangi otikali soko ndimi pokeya mais lelo to yana na masolora ya ndula ngoto fungola dossier ya clan Wenge to la muki comme on le dit toujours chaque jour un nouveau dossier clan Wenge Amadou Diaby le producteur a sangisi bango si les lots kin et puis après si biso rendez-vous ils a calé le 30 juin concert ya Stade des Martyrs to revivre bilengi ya Wenge to ka ba kala ibwing to ka ba kine bouger sko lelo ken piana yo pe muto umeli na ndula ngo en tant qu'analyste ça te revient à dire quoi comme on a réconciliation au bato balukango au-delà de 25 ans passés lelo ekokisami yoko lobani non eza ida bien balobi place nyonso ba ndeko basangani za place o nzambe pa yaka. Okay. Donc osangana réconciliation eza bien mais réconciliation ngo siko etombe na moment nini moment où déjà ba poison ezotambola trop na mboka na biso ba poison etambola trop ngana osenga réconciliation eza mabete mais c'est réconciliation to mona na bomoto bo est-ce que na se amité ma réconciliation eza sincère c'est ça le problème donc ba ko se réconcilier mais bazala na amour vrai chaque moto place azala na ekenge. Vous comprenez? Ngana lo baga magambo nazo pressentir que réconciliation wana bao bazala rapé na haine que babonga te na copie ya Wenge bazala na kati ya réconciliation wana. Netinan. Hein? Netinan. Dédé Marcela na ba parler combien? Viens à Adolphe na ba parler combien? Mon premier tout à l'autre, va parler combien? Tokende? Robert Tekoko Tana va parler combien? Emel, il y a tout qui va parler, tu as payé terrain combien? Si vous avez un grand prêtre honnête, tu vas avoir JB, 60 parcelles, 70 parcelles. Titi na kuto ebinda kunea na bandal. Ya titi ne yeba. Pour moi na wenge soki a payé parler et yebanaka. Viens à biso oh ya guitariste onani Fikare ana parlé et yeban. Alimbonda azana combien de parler? Bon manda chante. Na ebite soki azana kati ya projet. Azana posé. OK, yepe soki azana kati problème ezate. Yepe azana ngo combien? Donc yango na oloba bolingo wana ezala amour vrai. Parce que toyebi ezala monsieur Wenger et Panzani wana baya mususu pe mo ba difficulté ba kendo beta JB pe mo ba matol. Donc amour wana ezala amour vrai. Nga suki na wana. Et bon on a place auto mo na JB piano zolo ba ke ba auto kuta na bango ba na kimukolo ba mi mais ba camarade mais ba mité ba vrai ami na ngandi ba auto vandi na bango. Donc c'est à dire que amitié wana batokola na bango bato banda na bango ba faire nzela moko bazaraso ba mité. Bazaraso ba mité parce que ba vrai jaloux na yo eza bato bokoli na bango. Yango mona mutu nyonso surtout na vie étape ya makambo nezo kola
bakenda ko créer ba amitié na bato bato ya ba niveau ya makambo oyo ezo accrocher na vie okende komisa ba camarade na yo bato ya niveau wana na ndimite ke Shadrack ndengo zaboye ba masana o bozala beta bale ya makolongolo na quartier okondima lelo bokoma ba camarade botambola ka susu bakobomona poison. On se comprend. Donc, lelo, ngana lo baba vrai ami ya papa chéri, et ça ba beda chou. Batu ya mbongo papa chéri abwa kawana, o bakutana na ba boîte ba sa ba divers, ba vrai ami ya papa chéri bangwana. Soki lelo to lo baba vrai camarade ya papa chéri, et ça ba maso bazana ba wana ba wenge. Ngapo na ngana lo ba sefo et archifo. Parce que jalousie, haine, mutema mabe, na ndimite kezangi wana. Vous comprenez pas masa tu o bozala na bango yozo mata lipambo lia nzambe ezokweya mingi kasi yo ekreaka haine mais bango nyoso ba quand même stable ata bana ba palete muto na stabilité na ndenge na ba fondé d'idée masela bazani na poto aza stable na famille na folie foti no ezate foti moko na opeso foti te parce que pona bino bomona mutu soki aza na poto nda vivre bien ba jibe ba wera ba kofiolo mide Tio mona ba fandaka na poto te ba tia base na Kinshasa po ba vivaka bien. Ba vivaka bien, ya bien. Et loko mwana na poto ana difficulté o somba, bango ba na possibilité ko somba ngona facilité. Ba bonga na vie. Ko za na poto la ko bonga na vie te. Oh ba ko sa bino fo ke mutu soka na poto nda bongi na vie. Mutu soka za na poto azande na facilité. Ya ko za la ne loko nyoso o azana ngo besoin. Mais ba besoin que c'est ni ezate que soko za na poto nde okende na facilité ba peso nda kuna crédit faut batala musala nini osalaka oganyaka combien par mois revenu nezala combien po mundela ndima ko peso nda kwa crédit penda kwa crédit wana peso ko ozwi osilisi mbongo te soko kufi mundela ko récupérer parler ana ifateka. Vous comprenez? Très bien. Ah, c'est ça. Mais les lorsque autant on a projet est-ce que eza projet mongo o eza événement tout ça longa elo mombo eza ya vite fait parce que à l'époque neto banda yo ka événement so ba sanga ne ko za événement est-ce que ça ka événement ndeto souhaita ngokala bon liberté d'expression fait ça la peine émission chaque moutaro lo ba selon dengazo très bien azo réfléchir ngapo na nga eza pena événement tamukete nandeni ko sanga na wenge na mona ngo eza événement te na sens que bazala déjà ensemble tout le monde a place ba betaka pe ba stade te bazala déjà ensemble tout le monde a place ba betaka ba excité bazala ka wenge ensemble tout le monde a place ba tondi saka ba esplanade ba palais du peuple te ba ko sala ba événement danger et chaque mutake na point na ye chaque mutawala sa étoile na elu pemba na ye zo bule na point na ye akyo sala makambo ne ya danger webi mama na événement otokolo ba événement makasi pene sale na Congo na peso ata mo ide eza Ferré Fali héritier wata n'habite sur le comprendre très bien Ferré Fali héritier wata ba côté studio on a un événement deux fois te et les gars oya ba vient na bango nga lobi te ke koleka ou bien koleka te nga lobi événement selon nga pour le moment eza Ferré héritier Fali ki basangani soit ba bito ko ta studio soit ba bito beta na stade wana suka na événement ya tembe ya nyama maintenant ngolo ba boyi mwanex ko dénigrer plan na bango na o dénigrer plan na bango na ndeni tandis que ça événement te parce que bazala déjà ensemble pendant ba année et belé ba année bato bazala déjà ensemble bala savoir faire na bango déjà toyebi yango ce qu'on a là événement eza bato na nous basala eloko moko bango nyoso te qui faire héritier Fali nanu ba enregistrer disque place moko te mende pe ba yo sala nanu ba beta concert te ke bango misa tu likolo podium nanu ba beta sala ngoko za pe événement selon yo eza événement selon nga na moni eza événement te eza continuité ya wenge ndenge zalaka. Très bien. Mais les lorsque absence ya faire ego là alors que faire ego là baloba aza mona suka ya wenge o wi ranso na auto confirmant ngo su biso na ba émission. Mais pour na nini asa écarté projet na bango azala écarté te nga zo mona ngo c'est normal parce que ça m'a ba intérêt mbongo eza wana
mbongo wana esenga kokabola so soki babandi kotondisa bato nyonso na baoyo asuka na baoyo ya kala kasi so bolobi événement na siko na baoyo ya suka ano bayemba te bakota kasi bozwa pe basi ya bato bazalaka na wenge bakufa na bana bango kasi bokatela bango pe baparti ya mbongo po bango pe bazalaka na wenge te ozomona place événement comme elengi ba raisonner siko na wenge tokufela combien de personnes tokufela autant zela te tokufela combien tokufela autant papa bato msu bakenda te maintenant tozawa te na wabando tanga bakombo te yo ebiteke na wenge wana meme ba secrétaire meme bato ebele bakenda oyebi yango te soko oyebi yango te mawa tro par rapport à l'administration mais à bamisien te yanga bamisien msu mpe bakenda babetabeta na basima bakenda mpe bazali sunda baza kenda za wenge nini kate fakate te da yo osala émission motu na yo omeli soki lotoko soki nini da sunda baza otokufaka mikolo yo bosani na wana obetinga pla wana obetinga pla papa tika melaka eloko mela mai melaji osala émission poser question mela mai melaji lotoko tika bangi tika Kofi mtobe mtomela noa ngate Kofi Olomide kasi bapresse bakali obamelaka te bakimi mais question est-ce que lelo Kofi Olomide ambassadeur culturel est-ce que tu peux retrouver il y a parfois qu'on surprendre bandeko nae ba collègue ne musicien et musuna zela kokende ko to musika te ozomona nga peut-être bato ba comprendre nga mabe na lo ba événement eza bato ba emba ensemble tendeza ka ba événement ozomona te papa wemba na Kofi Olomide ba sala album Wake oyebi ke album ana ti lelo za ka mama na événement salema oh est-ce makambo na lo ba na ko sa bien na lo ba vérité yo répondre nga na place bato ba la na biso Théo do basolo. Et c'est un album moko oyo leki Wake Up na elengi ti lelo na Congo. Mélange de voix. Fera quel likolo neti papa wemba. Fallait aye na place à Kofi Olomide. Héritier wata yé pe juste na place ya ba Olimpela. Souka na événement mo bangé na événement. Mais est-ce que question ngeza par rapport il y a nini plan au projet il y a réconciliation na bande babet un stade des martyrs. Est-ce que tu peux espérer comment on appelle Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur culturel peu importe ba divergence na bango ba guerre na bango koto ba yo kana raté ba fingalaka ba salaka boy ba porter parole ne ba swanaka tout moni pe Kofi Olomide abuki pe mampeka qui ambassadeur. Merci, merci beaucoup. Wenge za wenge, quartier latin za quartier latin. Kofi akoya dembela jamais na événement wenge. Kofi soka nga sa l'événement ya quartier latin za la mobange na événement parce que ana bana moko très puissant te ba fallait pour pas donc ezala kutu kino da ko benga ngo stade te lobande événement zo salema stade des martyrs ezo bukana. O papa donc Kofi soka lobby alobela stade ezala teke Kofi événement ezo salema ya Kofi tokotia na mitu na biso ke stade de martyr jour boye ezo bukana osoka ba vient na so wenge ba ko beta suka na événement na stade de martyr le kanango bien Kofi Olomide jour a ko décider pe événement pour na quartier latin et kozala jour to noter na histoire que stade na biso efandaka nango bien mais Kofi Olomide azo bukango jour tel. Mais lorsque entre concert ya Fali il y a stade des martyrs. Na ba vie na biso wenge. Selon Ken Piana. Nini pende kopé sangoma. Moni ba question o ezo kende bien te parce que tu comparer Fali na ba vie na été. Te na tout. Na mon bébé ce que ça makasi tourbillon ce que ezo tourbillon des autres temps et tourner trop na komba Fali. Fanatique nyonso ana souci jour Fali robete koka. Jour Fali robete. O moni ezali kambo ya génération. Wenge za la génération na biso ba biso ba otokoli mwa muke to ana bana to ana basi na parler to aba responsable mingi bana ba biro mingi si ba voyage mingi si ba kufa génération wenge ya biso siko ko blague te vraiment pepe o tondi sa ba stade ezala la génération bano bazana plus moins de 18 ans moins de 18 ans za génération Fali pour pas ozomona kyoko obota mwana kokisi 3 ans azoembelo nzemba Fali mwana 6 ans azoembelo nzemba Fali mwana 10 ans azoembelo nzemba Fali mwana 14 ans azoembelo nzemba Fali mwana 15 ans azoembelo nzemba Fali
yebisanga siko fali okokompare ye na nani lelo na Congo na kotondisa stade Ken Piana nani oyo yo yebi ke nzembo na ye mwana moko boye ya 5 ayebi yango papa tosola masola stade ya fali parce que atanga na kete atayo kete fali ko sala ngo plein parce que génération ya bano balingi fali baza eza génération ya bano baza occupé ba libre que événement nyoso tu eza ba libre okende mais génération oyo abiso na koza na volonté okende événement mo peut-être musala ya empêcher nga na kende na bité dans lo soki na lo ba mabe o corriger nga parce que toza na plateau génération na biso na koza na nga na volonté ya okende concert ya wenge nga na fanatique ya wenge mais jour ango peut-être mso na émission na nga mso ba bengisi nga na présidence mais ya ba fali siko eza bano ba olesa bango fufu nanu na palais ba olesa nanu fufu ane na terre okende luka mbongo te po nyonso ezali aosenga ka papa transport pe biso ba père lelo tozanga na so transport pe ya pesa bana te so yebisanga fali ko sala play ya ndenge nini papa ta okende te soki na bana ne 10 bana 10 wana ba okende concert ya fali mais na kati ya ba palais nazo so ba événement ya wenge différence eza nini différence eza concert ya fali ba papa ba otinda bana na bango nyonso papa moko akoza na bana ta 5 bana bake mais oyo ya wenge eza yo moko papa ndo okende siko mutu okende ye moko na mutu akotinda bana 5 nani akosala plein makasi to bake wenge yo peut-être na calcul bakotondisa na bango bakotondisa na bango bakotondisa na bango mais il faut na effort ya mbanga pibe bele so côté fali eza génération lelo yaza nango na maboko nga na kota concert ya fali na Bercy nazoyebisa yo nzamba azokanga batu batondisa Bercy ya fali wana eza mikolo te ya mikolo te ya petit na biso neti wazo monter comme Berlif ngamete yekuta koli abimi ba mandefu parce que na Kinshasa au mona mutabimi mandefu nzala ndeleki ezobimise ba mandefu mais na poto o kamba na poto siko so moni o mona pe mandefu soin bana ngo soin propre yesi kwa azane boye po Kinshasa soin neti ngai nga papa o mandefu atabati mandefu mona poto comparé na mandefu yozana kuna siko na poto mona batu neti ba joindre salambi o sante pe mandefu bien o papa de kolukate na bete masola mandefu bana poto wana ba ardi o youtuber kolukate o comparer mandefu na yo eza salite bo mona anoka a Dubai o comparer na mwa mo ba fanda na poto te me nga pezo a soin eza soin te o moni a tolongola ga mo pesa elengi ya camera yo za mandefu soin te to za la clair père wana mandefu soin te tika kelpo Mike lokamba kutana mandefu PTT patron na yo mandefu PTT ya swene tia bana pota na ngote bongo yo siko sala repa Mike c'est mandefu no pena taba pena ya mobile pena mais angele kia yangele kia ngako tuna atina te oloba ya mandefu na ngabo na mandefu mona poto ya mona poto eleki te yangele kia poto ale semul tout yangele ki ngapela ya semul papa fanda go to fungola dossier to fungola na plateau to fungola dossier to tomona yo malgré la divergence pour besoin yona prophète Denis Lessi au beau travailler à un moment donné dans Jono TV au sala na chaîne nae s'il faut bien le dire quand même aux oies qui tant il y a qu'aux oies par nae na mambo o ekomelie par rapport il y a pas dire qu'on a biso en l'endele sous prétexte qui était non atinda qui ba assassin babomaye tout monde ken puis la défense moko sala très légitime qui jamais Denis Lessi malgré bamabe na akoboma moto et puis tout le monde en a été ba plainte landier belé ba pasteur ba sana nzambe belé ba salier ba plainte c'est vrai Denis Lessi azaki moto azo dévoiler ba secret ba makioniste ba bilo kana surtout mais quand même défense wana et aujourd'hui ça te revient à dire quoi comme on aye azo se retrouver dans la situation à Petra. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info
À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Ouais, merci Shadak. Moi, j'ai vu photos à la reconnaissance, parce que si on a tangi liste à bateau basalanga bolamu, si on a tangi combo à pasteur de Nile sinakatite, ils ont les sommes graves, ils ont condamnables, ils ont péché. Les lots ont mon ken piana lelo, mais bateau basala qui ken pas comme ken piana. Ils ont bien ça clé, surtout de Nile ça bêta c'était trop. Après ça espace na ende et salanga lelo populaire. Quels que soient les problèmes, Togoza on a Denis laissé. Na rondima jamais na mon avis azo kende na libulu. Ndeko nanga lendele azande konanga oto salaka na musala moko, je pense na PCP mbote place azali. Nga lingi ya ba problème eza entre bango na bango ba pasteur. Alendele fa longwana. Alongola makolo na ye na kati ba dossier wana. Alendele aza master oto utina na ba souffrance. Tout pena ba souffrance, ba vie moko boye. Tu rebi que tout est un jour sur ton bandotin batam $100. Alors qui vient na boé. Le lo lende la komi ko somba moi car na ye. A futa parler na bien. Maramunet nyo surtout ya bien. A comment vivre bien. Bato abongi si alende les aba pasteur te. Ezana tinganga ko coopérateur na ba pasteur parce que ngai mutabongi si apambolinga makasi nako mapena jeep. Et moi, bah, vieux belé na matara, mutatiela ngambon belé, ça prophète Emmanuel Dodi, ça pasteur à mounene, que ce qui problème est ça, ngam sou na ko côté parce que prophète Emmanuel Dodi a c'est la rama ba danger. Yebi ça quoi alendele. Alendele pasteur nini o ya poussa alendele pas quel boss. Bon so baza sima. Mais ngale lo soki boye ko lukanga na relation ka bwana problème. Po bochanga poa ka pona problème na bino pona intérêt na bino na ndeko nanga alendele aza ndeko nanga to sala kana musala moko nga eloko epesa nga kanda na lingi te ko kanga ma Denis Lesi kombo ya alendele eza na kati na lingi Denis Lesi ndenga za ba problème na ba pasteur ebele bele batu ba yeba na mituna ba onge Denis Lesi asamba na baninga ne ba pasteur oyo auti ko panza nga susi na ngeza kombo ya alendele to lave yango azala na kati ya dossier oyo ti to soli pena alendele abi atikali ko porter Denis Lesi plainte te ya sala plainte contre l'inconnu mais kaka alendele na ba émission alobi ki etango ba beta ki masasi ba criminel wana ba bengie ba bisé que soki otiki otake Denis Lesi te to ko bomayo pour preuve to moni émission prophète Ngefa alobi alendele ne mutalaki saka ba preuve tala Denis Lesi abali deuxième femme tala boy ba komi obeta Denis Lesi na prophète Ngefa. Et puis sur ce, ne ba bandi ba criminel. Ba landa ki ba boma alende le ba beti à bout portant. Gloire à Dieu et soit qui est. Bon, nga pona nga témoignage na pesa egaka. Na ebi passer Denis Lesi pe moi muke, côté kotinde la mutu ba criminel, côté anande naza na mois d'août. Mais na ebi te mutu pe changer kapé. Oza ba mutu pe changer ka. Nga Denis Lesi na yebi ya bambule belé. Na ebi Denis Lesi ya bongo te. Très bien. Pe na ndimi te ke Denis Lesi akosa lelo kwa bongo. Mais
nazwi mpe mwa ta molai tosola mpe na prophète Denis Lesi te nayebi te eske bamasa bajournaliste oyo akoma okangama na bango lelo eske bakotisa ye na idéologie mosusu oyo azalaka nango te nayebi te mais Denis Lesi oyo nga nayeba Denis Lesi ya bongo te ke ya kotindela motu bato oyo basala motu mabe Denis Lesi wana nde identité wana nde nga nayebi yango te. Mais lelo komona tope koyoka ndeko na Alain Ndele ozolo babuza ba souffrance ko dénigrer ko ba ete marmbo ozolo boyebi oyebi yango te tali ote ko formuler ku tata phrase moko na français au kokate. Après bon ngana nazana na ta osala débat na Alain Ndele teke alobi na yo répondre aza master te otina ya ba souffrance Alain Ndele po ko ma journaliste aza fanatique aza simbelanga saki. Ah je suis Alain Ndele simbelanga saki. Mais na loba mais bino bolingaka bobalola aboko msango be pourquoi Mambozolo baane ko choquer. Mais Alain Ndele azali master oyo tozala naye ngai Alain Ndele Thierry Mukendi keno Alain Ndele zwa chapeau nanga na okiango kilo na mutu lata na chapeau nanga alati azongisela nga na soir so nangi na kota parler pesa chapeau na zongisa place ezaki zo ba téléphone nanga simba nanu azalo ko asinzili maso mena oh na sali bato ebele na mondo na pesi bato ebele soif ya osimba ba micro papa amasa nanga yebi ke ken azosala na 11h ngai na yebi te soki un jour na osala wana non à l'époque azaki na osinzili na Alain Ndele aza mwana lemba no masa Thierry Mukendi no Thierry Mukendi kombo na oloba oyo bino ba youtuber tu boyeba ete Alain Ndele aza master nanga oyo tokoswana na ye te na YouTube tokoswana te soki afingi nga na ta répondre ete parce que nga apesa egu Alain Ndele bota courage yo kosimbela nga keti boyete ke keti na oki yango kilo na nini yo simba nanu na somi na olago simbela nga na oki yo fotika yo pe kotaka lisango type le kota akomi pe na mais lipamboli ya ken pia na epeso ka visibilité mutu nini ken pia na simba o ya matate mutu nini o ken pia na simba o ya matate soki na sali na yo émission na biso ke nga na kola danger na zafuna na bapala danger mutu o akoya ko contredire eza Alain Ndele po ayebi moi studio moi muke na zafana ya yebi yango bien oh berger pe ba journaliste belé te wana na shebiso ya yebi place nga za ofanda wana shebiso nan Alain Ndele ayebi wakutu makambo nano ekomi bowe ekomi gravité ayebi wa masa na nga ya master ke ya alinecho na moni simba na lata na no ponde to kende bobi mamwa bogar na nzela lata na alineti na nga ayebi makambo anyo so ayebi maneti o fondé papa moni nga aza mutu mo bowe honnête tout honnête mais lelo sotongi tozonga pa na ka Denis Lesi toloba makambo ezokomela eza faute na yemoko to eza kapali ya batuma basali ke muto azo dénoncer biso trop merci et tout ça là faute nyonso ezoleka lelo eza faute ya Denis Lesi yemoko parce que passer Denis Lesi na niveau na ebeli prophète de la nation akoza la complexe ya Franck na Vincent na plateau ya Franck na plateau ya Vincent Denis Lesi akomaka neti président de la République nda yambiye akoma na facilité mo boya ko mitia terre à terre akomi oloba biloko akoloba te na ba plateau msoza moi charisme mais na miko ya Franck na ba te so ba mfutaka na ba Vincent so ba mfutaka vie na ba te homo na vie akomi na complexe ya koloba biloba loba bino nde boyebi nga bien bino nde nyoso tu yanga boyebi mais Alain nani France Tema na Vincent bayebi Denis Lesi ya kimukolo ya baina ne awa est-ce que bango bayebi Denis Lesi o a Denis Lesi o biso to ebaka Denis Lesi ke ndaku na ye po kotango po kotanda kuna ye il faut audience est-ce que bango bayebi pena Denis Lesi azalaka ke soko kutani na ye bozwi mo epakola miata mo 1000 tia na poche est-ce que bango bayebi Denis Lesi abongo ba profiter na faiblesse ya Denis Lesi que Denis Lesi a besoin moi 100 Denis Lesi a besoin moi 50 biso to eba Denis Lesi oyo luka e po pakola yo bango sikoyo tellement bayebi Denis Lesi oyo ke soki Denis Lesi aye chez biso nde photo pakolai ba manipuler vieux mais biso ba pire petit ya vieux biso ba pire petit ya Denis Lesi et to sala be biso to yamba Denis Lesi to tingala ko kotsa Denis Lesi ba poto te so Denis Lesi a de connaître vieux tiens na se makambo e comme maso na ba justice
Tu coupes pene émission to te vie ko kenango boete. Mais bango siko pona ba nombre de vie, ba tie pena Denis Lesi, nengo zo bo moni mbongo na biso to peso après émission. Oli yango pamba te silo tout mo tala libulu amunene. Toloba ke batie na Eric Frank, c'était ma ina Maman na Eric, koloba Denis Lesi. Ah papa, webi osa l'émission te. Yo lo baba tie na Eric, yo tu na ngande soki ba tie na. Yo lo baba tie na Eric. Émission ngo bo sala ga boye otangi te makambo otunanga makambo otunanga yo faut engager ba propos faut yo ngo ko tsalanga poani mais makambo yo yebi ke eza bongo otuna la question ndenge nini yo mto ozo apona non mone mosalo ezobeba pona complexe ba complexe ya boye dabino boye boino musalo bomi mango na ba aventure complexe o flatter po Denis Lesi soit il a même ma vidéo ça de même vie que na yo non même ma vie ngate pardon tikala na ba position ba complexe tikala na position ba complexité d'accord complexité toujours takinga trop na salle mais tous on a payé sur le plan ya ba pasteur est-ce que pasteur Mike passe en sima makambo siko bino boka musanga oto na soki pasteur Mike passe sima makambo est-ce que pasteur Mike azakoba bino mokanisa bato bafanda kimia wana ba ke ozo attaquer azo répondre te bukanisa baba yuma pasteur Mike aza mama na yanke koleka Denis Lesi busika mais yanke moko siko ya maele ya silence peno oyebisa o dossier o ti ekende boye son frère Mike alembi na ye parce que lelo mutu nyonso tu akofinga na akofunda ne Denis Lesi Denis Lesi aloba no eza makambo tofinga na ikaka na ndenge ya ba media ma banje kutu ya ba YouTube eza na condamnation ya belete mais frère Mike era ya lobi mutoyo tala acte ya salanga azwa mama ba nanga aya abengisa na Congo apesa idolo era côté ba de ya frère Mike nde na moneza moi echelon mulai vraiment place na bangi la dossier ngonde so frère Mike pesa kati ya dossier et ko côté pe prison wana prison asir ce qui frère Mike kaka s'appliquer ba prison asir ya Denis Lesi il y a 28 ans ya c'est et bongo penia na ko ya sauver été so net ba télé ba bloc ke ba télé ba penia naza besoin ya ba komba ba basi awat de tout ça l'émission pena bien a sauver ya za procureur ou bien za mwana ya nani na mboko non mais so ba kize mutu ke mutu asala ki bepo na oyebi ke biloba loba pe avie na biso pasteur Denis Lesi malgré na côté là moi biloba loba na wana et créer ba problème na ba konzebele azo pe ces exemples yo yebi ba place nga mema Peniel na mema e pa ba gouverneur a minene ba président minene ya ba Afrique oyebi créer la pe pasteur Denis Lesi mo ba conflit belé et to obeta masolo na bango ya ba pasteur ne ba potana to tia Peniel mo mpanzi. Mais lelo comme on a Denis Lesi aboki moi mapeka azo regretter basala nzambe ne mutu bafundi abi batumsu bakoko funda me basala nzambe te comme on a aboki mapeka koloba babilo kana nyoso tokoloba ni ken pena mais basala nzambe wana baza bafute ba maboma te po bakende kofunda bakepe kokosele makambo te esa makambo ya zala sala na plateau ya Vincent na France te mai yango esali ke lelo azala na problème biso eloko tosenga balimbisa soit par kepe bakofantsa bango bapese ba mesure ba limite ya ko bando sala ba émission c'est tout biso soye na biso ezateke bakanga passer Denis Lesi akendo souffrir passer Denis Lesi nde aye bakopesa baningane ba pasteur pe valer atika ko dénigrer bango na ba émission izo sala pe bien te côté wana tant que biso bana nzambe boye et ça la bien te je me souviens passer Denis Lesi akokendo koselanga pe makambo ozomona passer ba passer ba omuyoka ngape na banga ranjo pasteur a fondé ngape histoire et ça la bien te toko mi na biso na suka ya émission na biso alors so to retourne na question suka ça peut umelia na meli on ras na éviter OK par rapport à Mamutu Sololi non par rapport à Mamutu Sololi en tout cas chaque mutazana a vu na se batumsu ba commenter mabe ngape na sepela na ba commentaire mabe mutawa intimider ngape na commentaire azana epete ngape na sepela na ba commentaire mabe wana kaka donc na pesi Joël Salambi bambote belé Prince Yawe le Mr Vexas en tout cas Koko Arafat Makizembe Sir Poli Lumumba Del Jogo Bagou Danger ngambe Mputu restaurant ya munene venanga deo muzungu
venanga Placide Ebio. Donc, Bambote na bino nyo surtout merci na Shadow. Merci beaucoup. Tokomi na biso na suka émission na biso. Ça a été un grand plaisir de partager ces beaux moments, de rire aussi, de partager l'information. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci également à Richard Tessa de la caméra. Merci aussi na Berliv Ngamete Oasimi montage one na peso mbote belé. Et puis merci à Marcelo Duf Noir, maman Emilie Zemba. Il y a tous peuple Mbetolo. Marcelo Duf Noir, il y a maman na biso Arla la mère des jumeaux na Katsa Irlande. Et puis Jean-Yves Bikou qui les boise de Bruxelles. Et moi, on a vu Sylvie Bakaji, Dani Chant de le chinois congolais, aux Arayo Moko, aux Arami Balete, il y a Josiane Onienze, Pesselaranga, Norfelinanga, NN World Style, Bambo Tebele. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, rendez-vous dans l'émission prochaine. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.